Ok, c'est bon. Na souci oyo azalaka na yango po na commune na ye Kisensu, honorable Daniel Kwenji Kampata boyebaki ayebaki na kokita bongo na pembeni ya rivière Njili. Tala esika nini mikolo oyo ndenge boyiba mvula eza kobeta, tala ndenge nini bandaku ya kotoyo ezindaki na yango akitaki po na kokabola pasi wana na bandeko oyo nyonso bayebaki na kozinda. Bino moko botala bandaku kotoyo ndenge nini ekomi. En tout cas rivière Njili e débordé li na yango, botala bino moko. Kasi po na situation oyo ba mama ba papa ba lobaki na micro ya Ereka. Nyoso edindaka makasi donc tozaka na mwa ete biloko ebebaka ezobeba na bilamba omona bilamba bozobwaka bapapa kutu mosusu badiplome ebebi papa soki okopa mosala ndenge mwa esimba eza te badiplome ezopola ezobeba donc obwaka tosenga lisungi mpo toyeba solution ya badiki oyo tozoyeba te ndenge nini mbula kasi soki mai euti na bakongo eyena euti boye na baterase ezokota makasi donc toza na place ya kokimaka todinda makasi te que vous mais ba message oyo ya bango oyo bango baza kotinda esala boye toza kuna te toza nde mokonzi oyo aza kobongisa mboka oyo aza kobongisa biso mboka soki aza kobebisa mboka afanda te akenda toza na ntina te parce que moto oyo aza kobongisa mboka nde toza d'accord na ye. Tala ndenge mai etondi, ndenge toza na barabara na kati ya quartier ondike nkwa bato baza na kati ya zamba tozobeba soki okeya awa bisika mosusu bandako mosusu eza lisusu te. Bana babela États-Unis quartier Sola sombule beti totambola te référence ekomaka boye bakolo mapamba boye atoleka likwa bamapangu na bango siko so todini tona poto esomba biloko to wando tambola ndeni totambola likwa mitwa ba twana posa babalabala na biso ya bien oyo totambo baveni kisangani efungwa mezo ndenge ezalaki ya terrasse efungwa twana posa ne ya bongo poso ma ezokule te to wando dindaka kaka ta boche base babongisi bi soki terrasse kotika donc eza bien te to wando dindaka kaka ngai nazoloba likambo oyo papa botala na mabiso malamu biso awa na quartier oyo tozomona pasi okimi balipango boleka boye na kati bomona mapango eza abandoni likolo ya mai papa yango tosengi tala nga na temuka mai ya pompe ya mbula na mela te na mati likolo toza na mai te de toujours dinda wa sanfapa mai omela ezalaka te papa tokosala ndenge tozodinda to abandone balipango eza abandone kuna boleka kuna boke ekomona bofilme nga na tika mabele na ngai ti lelo oyo nakoma kofanda epa grand frère ça ne va pas. Honorable Daniel azangaki maloba te akomunikaki boye na micro ya Ereka. Papa journaliste naza na pasi na mai ya miso pona nini Kisensu eza na 17 quartier na kosenga ya vice gouverneur Mbungu Neron alobaki na ngai na kita na 17 quartier natala préoccupation nini bapasi nini ezali aibi bapasi wana yango na bandeli na quartier Nsola awa naza na quartier Nsola me na kiti kote ya mai ya Njili te fozala motema yango nasengi na ministre ya ITPR ya gouvernement provincial na kobenga ye akitawa amona na kosenga susu na ministre ya ITPR na niveau national akitawa amona awa toza pepe na mai ya Njili mais pasi ezali bandaku eza susu te bato apréféraka
bakata mai njili po batoka mai ya komela bakata mai njili po bazwa transport bakende parce que koto yo moyen ya koleka ezate awa tozana katikati ya mai awa tala bandako ndenge ezali donc esengeli biso toza bakonzi bamona keno bakonzi bazosala mosala sino ekozala mawa tro esengeli ministre akitawa sino ekoma lokola ministre poto yango oyo penalty gardien aza te obeti bale ke likolo ekoti na boite donc biso tolingi baministre bakataka banzadi te donc naza na kanda donc ministre ayi te pere esengeli oya kotala ndenge bana na yo bazomona pasi awa vraiment mingi ya koloba eza te mpona koma awa bamemenga na mokongo eza kitoko te vraiment mingi ya koloba eza te na remercier kaka bakonzi ya mboka Fachi Beton gouvernorat provincial gouverneur et puis vice-gouverneur yende ezalaka moto malamu bayebaka ye na tango na pasi bayebaka ye kaka na bisengo te vraiment honorable Daniel Kwenji Kampata na nyonso ozali kosala pona commune ya Kisensu biso tolobi ata na Chiluba nzambe wa kubenisha atika biso bote atika biso po ya munene